La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Mbote mingi na balandi FM TV na yemoko le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba ase azaka moko bogotu na ngandeni batenia ba ase zomona na te sa grandeur a garder ngango apesa makambu tango ezoya makambu makopesama wana ngane muna lobi yango ego ye ya nango na kisasa teva mbana bana kisasa bayemba balobaka pe balingaka bamona misala lambolia mutabimise logo wana na ebite so biloko ngo ezikaka FM TV ekitisi micro nango awa na route na biso ya bongolwa yango wana baimboka koto ba megempe ko pesela par rapport ya koto ba bengi ase makambu koto epesa mate ndeto kiti baimboka bagoloba bogolanda bango ngala olobebele te boyoka na bango makambo bagoloba bongo nde na sima tokobeta masolo yango toleka. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua totonga mboka na biso. Fondation Maloua lelo na Congo. Fondation eza. Mbote papa. Mbote ma. Comment on? Comment on Bona? Bona. Oui. Ah tozana. Tozana yolono si bongolo. Bon. Nasi que boye pona koye banzela obie comment. Musala na biso yango asa kitia wa toche micro na biso par rapport ya situation ya nzela ezandeni en tant que ndeko afandi ba milieu yo ko expliquer biso comment fleuve Congo ezotonda awa explication nango ezandeni est-ce que musala ba chinois basali on malamu te to comment. Bon oui ba chinois basali nzela malamu te pona nini parce que place eza place à militaire ya mai il fallait qu'il ba bétonner yango basa la terrasse moko ya bien tozana deux terrasses awa eza bouché moko yango yo moko moni badal ndenge batia toza esika tozali soko hotel eza ya kozipama mai moyen leka eza te il fallait pas batia badal likolo ya terrasse. Alors deuxième terrasse mai ezobima kuna yango ndezo ya kobima na principal aza bouché il fallait ba fongola tous les deux terrasses yo po tozala na kimia. Bananzelo sali combien de mois déjà? Pas même une année dans le comité. Pas même une année. Oui. Ba chinois basala nzela o. Ba chinois batu basala kiango basangana kina batu OVD. Sikola ndenge ozomona la musala ngo bosengi to bosenge kozala nini na bato baza likolo bao basali saka misala ya mboka okosenga na bango nini. Bon na sengi merci mingi na bakonzi ndenge bazolanda biso awa tozana yolo. Na yolo tozana babisika o eza militaire ya mai. Bakoki kotia sous goudron te fo ba bétonner ye. Ba bétonner ye azala couche ya munene parce que eza bisika ya mai. Mai tango ezobota goudron azokoka ko supporter mai ya mbula te. Alors awa ezali esika ya ko bétonner. Ba bétonner ye po tozala na kimia. OK. Ndeko alobi ke esiko fo ba bétonner yango no ko tia goudron. Na ebite ba marché bo pesaka batu ya ndeni. Est-ce que bokenda na bango na première qualité, na deuxième to na troisième? To sengi ba mbodité, lelo to na besoin ba mbodité. To na besoin ka ke bozwa ka responsabilité ka kitoko. Na senga na bino, boka pa ta soni. Boyoka ka penda soni ya danger que non, tangu chinois ont proposé abi que non na sala ka première qualité, deuxième, troisième na palais na yo. Ndako yo fandi. Mbote ndeko. Mbote grand journaliste. Comment on a dit? Comment on Limbaya Bassa Joël? Limbaya Bassa Joël. Ah, Watozawa, puis Koko Sin Mozana Mokoto. Bon, le grand journaliste, avant vraiment, Yomoko Zomona sur le terrain, Nengo Kiti, Yomoko Zomona sur le terrain. Minga Goloba vraiment, exacte, Tozana nous nous pénaliser, na mai, Yomoko Talaba, Sania Nengo Salama, Awa, Toana Prince. Donc moi écoute ya goloba ezate nzela eza ya kitoko te eza ya mabe makasi vraiment nzela nini eza kitoko te eza mabe makasi bon nzela biso eketi to bimati bongolo gambela kuna donc nzela vraiment eza mabe na katikati route nini oh route ya biso ya nini ya eke bongolo gambela
bongolo gambela ngoyo ouais ça m'a bien nzela vraiment kitoko te yo moko ndongo kiti sur le terrain to sepela vraiment na ba journaliste oyo bakitaka vraiment sur le terrain bamona mabe ya mboka ndenge ezali très bien yango pe to sepela makasi ndenge lelo okiti o matina mabele yo moko moni mabele ndenge ezali donc nzela eza vraiment ya mabe donc ça veut dire que kotala boye marcho ba pesa ki bango eza ba troisième qualité mingi akolobeza te ya po eloko basali eza yango te awa eloko moko basali vraiment pe esepelisi biso awa eza te nyonso tout vraiment donc ifuti na futi banda basilisi makadamu oyo ça fait combien de temps déjà bon toki na presque 7 mois 8 mois 7 mois makadamu ko fibo 7 mois 8 mois ne tozo kende boy tala biloko batela biso na nzela tala biloko ya chanchou basala bien te basala eloko moko te balia mosolo ya chef de l'état ya pamba dans mon solo balia bomeza ya pamba eloko moko basala te ndeko alobi ke balia mosolo mboka na ndenge ya bole eza donc yo fele donc basakani nango bakangi mbongo batongi ba immeuble mais na ebisaka bato bosalaka banko oyo tout se fait ici bas lelo eza ya bino lobe eza ya bato mosusu n'esprit ya buli ya bien ntango bapesi responsabilité ya Congo meke mpe kozwa ngo na ndenge moko bosalelaka bandeko mosusu balobaka toloba trop makambo echangeaka te mais yebaka yango ke bokoyoka soni par rapport à quoi soni na bandenge bapesi bino ba confiance basali bino confiance makambo okeka ya mabe bapetio baoya nsima babiso batuto oya bandeko baotanga nanu baosala bien Kongo ebongaka Kongo ya nde mentalité nasepela na bakongole mpe bakinois basadaptaka mbala moko bazwaka je ekendaka nango kitoko naosenga kaka na bino bozalaka place wana lokola mwana Yesu awumelana kaka na ngwende alors boyeba yango keno lelo ya yo lobi ya moninga nana ndimaki ke etegala moi liloba suka bon moi liloba suka vraiment napesi vraiment mbote belé pas chef de l'état pas chef de l'état président Fatih Beton papa la biso mboka wala dora mikunga la benga ke d'origine dora papa tala vraiment condition ndenge bazo fingisa yo na bato bo balie mosolo na yo basala eloko moko te bafingisa batiki nzela bosoto donc en tout cas papa tikana nzamba batela yo apeso vraiment qui met place wala moye mata bale na mai alia ngani bon aliaka bambisi nyanko ina zamba alia ngani aliaka nyama soki mutale mutu mabe wana mukwa tombolo fachi oki makambo yango dora nasuki sika wana mbote papa komo nani kombo na ngai Porodide komo mona obetela ngai komo nini wana komo mo otobeta flash boy komo nini wana mutu atondolo te otobeta komo moko boy la bouche autorisée ya bachofa nenga yeyo kopesela par rapport ya nzela weza nde na peselaka par rapport ya nzela oyo bomonaka nde nzela ekomi nzela bebi toyebi te IGF ekontrolaka kaka bato badetournaka mbongo kuna ekontrolaka bachef diri te IGF bachef diri bachef diri bachef di quartier eza musala na bango bakomisa rapport epa bourgmestre ndeko alobi bachef diri attention bachef diri oyo eza musala na bango traité ya veni oyo bachef diri salango esalamaka te bachef diri IGF oza tala biso bachofa nde tosouffrir barotili kokufa baroulement kokufa bamortiseur kokufa likolo eta nzela oyo tokoya kokondane baingénieur mais nzela oyo terase yango bouché banani bakodebouché bachef diri bamonaka te l'état a sa disposition ya korenumere mpe bachef diri bachef diri fi bakomaka salaire mpo ije balandelaka bango mosala nini bosali na mbongo bozwaka ntongo bamoni moto abaka poubele na caniveau bakanga ye oyo nga naki nango akoloba yango wana tala moteur tala sola diske epesi solo po akomata te mai bachef diri IGF landelo bachef diri na bachef di quartier oyo akoloba yango wana merci vraiment Fatih en tout cas président peut-être so Fatih en tout cas longo nyame faut ba aider yo bachef diri bachef di quartier ba bourgmestre salongo esalama te balana mai aliakani balana mai balana mai en tout cas liaka moninga ne mbisia nkoi léopard na zamba aliakani aliaka moninga ne nyama bongo siko mutu so ale mutu mabe eza mabe ta pesela siko ye moko alobani asani aliato aliate mais faut liat bongo siko chouette esili ndeko alobi ke Fatilia Pirivier numéro 1 nayebisaka yo ke eza kozala motema mabe te mer moko boye zwaka exemple ka eloko moko léopard na nzamba aliaka moninga ne nyama
ndeko alobi Mosisi elobi trop elobi trop te na idéologie no. Bonjour mbote comment nani Verlet Bapema moko pe ya Congo moko pe ya Congo ya mabele mambe bozala pe kakako na boulage o ba individu moko non moi c'est pas individu atana ke wapi suka na ngana hotel rétroviseur na tala côté ni na wuti côté ni na bimeli ko yebisa bato bazotala rétroviseur bien te pona mabele mboko oyo okopesela bango ni en tout cas pona nga balobi musapi moko esokolaka elongité très bien tozala kaka union côté mususu asali bo bakisi pe maele onga na osenga kaka tozala pena kimia biso moto tomola pe na biso mutakwiti pa azalaka pe important na libota naseki kaka même muta liboma ya famille soko meki kaka kosimba ye batu na bango ya famille bakotelemela yo me yo ngotuna me muta liboma ndeni na kosimba tete ana bandeko na ye faites attention yaya boyaki Kinshasa kotanga totimbelaki bino me lelo bokoma bakongole bomena mansala bolata pe bapete batu pe bakoma kobetela bino maboko basoi-disant ngana bino ezalaka mbunzu na mbunzu d'ailleurs kutu na banga ara loi Constant Mutamba n'esprit bien son excellence betaka magambo mapesama tolekiti mbote ndeko mbote comment nani comment langa Ridouane kanda bwe point to siligate ndeni nango ni lisusu ko yaya tota nde mama banzele zobeba nzele zate route bongolo onde darabiso mituka euta ba ponuna bakinga sani ba changwe on a gambela to somba ba menzela ngo ezobeba babo mais zobebela par rapport à quoi ça veut dire que négligence ya kotobo traitant bien te to ko baba mama ko boka ba salite na nzela to ko même pas premièrement na nzelo ba salango il y a 6 mois 6 mois après 6 mois nango yo beba kobeba na onde ke ne bolibulu na mukie et continuer et comme munene réaction moto monate premièrement au moins perso terra César boucher mai ya terra sende zo matali ko makadam ko matali ko makadam de bebi sanzela nzela basala ngo era inauguration pont oyo président yaka awa na gouverneur Oyakala Gentini bayaka awa après 6 mois nango to moni maman nzela basali nzela sika nzela ba mabulu ko motoboka nzela ezate premièrement nanu gouvernement na biso ya mamba gouvernement provincial bozo contrat na ba entreprise otonga banzela bozo ba chinois te bazo ba chinois te ba chinois ba sala te po nzela oyo bato basala yango ba chinois contrat ezalaki ya po bato basala point eza banani génie militaire te yaki bato basali po eza ba égyptien bato basali po mais nzela mpona nzela ebele banzela moko kobongisa ya pont baégyptien basali pont bachinois baosala nini nzela après 6 mois ya réhabilitation ya nzela oyo beba tomona bato oyo basala nzela bien lekwa bacompagne esali na sur victoire baoyo basali elengesa baoyo basali kapela tomona baatya beton basala baterase neti na devi ya nzela oyo esalaki na baterase oyo nyonso babandela yango na ngambu kuna basala terase mosusu na ngambu basala terase mais nzela basala terase te bakiraki kaka ya pamba basali bacrypsage ya terase badale oyo nyonso oyo eyadi ya nzela kala batiaka nini mpona nga basalaka mélange ya goudron na bakayasi na bango babwakaki basala na bango nzela te nzela mpo ebeba so bosala nzela ifo ezwa na bani nzela esala 6 mois apres nzela oyo ebeba ya na sens te yo bosenga en tant que bosengi to bosengi kozala nini na en tant que jeune elengi ovandi bakoto bosenga na ngai ezali na to wana elanga mai boye so tokomi na mbula bato baza des environs bavivre ndeni nzela ezala lisu te Daniel Bumba toapuyaki yo oya musala na yo badepute provincial na biso ya kalamu oya misala na bino tomona nde mwana mboka diabanza abundela bana matete ve Mike oyo ya musala na yo adepute provincial ya kalamu ya musala na yo
telema nde Daniel Bumba lobaki chasse ezobonga po banana obongisa déjà vaki bébé koma trop tard genzele za shooter ba mituke komo suka ki mwanza moye ko magambeleza te et pénaliser bato ndeko alobi ke avant tout makambo epesemela auti olobelo komo abike ba chinois 0 sur 10 ngala bakisi 0 na matoi par rapport à quoi? Par rapport à que chinois tango azoya ko présenter makambo na ye atalisaka première qualité, deuxième et troisième. Ça veut dire que faute eza plus na bandeko na biso bolingi lo chocho trop bolinga ali benga etonda ba commissionnaire voilà balegi trop ba commissionnaire ba commissionnaire gouvernement balegi trop musala il faut bapesa ke bapesa bato bayebi musala au moment chose à député to sénateur mo boye na commission oyebi ke olie place na ke zo bato mo ba sa musala bien te oyoki ndeko makambo lobi makambo esale mara na Kisasa kana mboka na biso Congo mais jusqu'à quand biso to luka to vivre pe que Congo le kapelo kwa ba pays mususu wa mike tala mutako saka biso te toza grand pays abanda le loti lobi kotro eza danger batamaele bazato bazate est-ce que basage na kati mboka baza parce que sika sage azali makambo pe monanaka bo sala makambo kitoko et ça la bien à suivre saba congolais ya kwanya ya lingaka mboka na ye Maître Malou Abili totombeli yo Longonia yo netete ya malili ya ba congolais kasungaka ponaka te ernese mobimba tozali nsima na yo Fondation Malou a espoir na congolais peuple congolais boya tosima na maboko na Fondation Malou a totonga mboka na biso Maître Malou Abili, mwana ya Congo, président fondateur, ya Fondation Malou. Pardon international, tous pour le Congo, mwana mboka, Abili Kami. Mbote ndeko. Oui, mbote papa. Kanda bonde ni ndeko nanga. Kanda mboka. Esaini. Mboka tala yo moko tala sima na mboka za otengama. Amona, mboka za nini? Mboka za kotengama. Za otengama. Atika lo baboy. Mboka koma kwa mangengenge, mabulu, o mboka nini tokende. Mangengenge. Mboka koma kwa mangengenge ko. Sasa na bater, mais vas-y toleka. Mboka ebonga te, to tsaki mwana mboka, poto mwana makamba bien mboka, mais tala na sima na ngai. Est-ce que ça y est? Tu saka bato bazanzinga nzinga. Numéro 1 mboka total nani? Total. Yo sola batu balé soupu balé misunda yo. Pas subir conséquences nango. Oh. Poyana ndima giti. Tala mboka ngako na bebelete mais c'est juste tala ka mboka na sima. Mangengenge to komo ko to lukanzela ya koluka. Yo mono zaka mangengenge. Kaka yangwana na zone yo ngapo nango. Namba moto komo sila ba pression, so moto dindi awa ma wapo na biso. To kendo abi to zonga nzela nini? Doli lo basuka mangengenge. Yangwana ka ngana loba. Abong sepso mboka eko ma plan. To boy président Ziko pa oteka koto. Hein? To boy président Ziko ya oteka a, po oteka pa, tuna mangengenge azoteka a pa oteka. Nde walobi anga batu te. Eza ye alobi mwa. Kisasa kitoko. Yala mboka tonga na kolinga lokwa mboka nanga. Mena kotala na ndenge moko boye. Ya se olobi nini? Moto moto wana fwe monana. Ndeko alobi ke kisasa ko mangengenge. Mutu moko boye aboya tanga na boye kotanga kombo ya lobi. Alingi te oteka koto. Est-ce que makambo comprendre? Non seka koseka licho. Non seka koseka ya pasi. Non seka koseka bato mbwani ya bazate. Botika ajuster asala musala na ye. Botika masotonga. Botika pe cordonnier vivre. Botika pe biso pe tolobela. Tika tolobela. Soki tolobi te tolobe pa banani. Bachaki bino place on a pona nini. Nyoso na suka filme. Boko c'est la mwana Mahamart. Ke mwana Mahamart osane logo te. Te yamoko akokate kwa adispatcher. Yozwa kingandi, yozwa songolo, yozwa puna. Poto tombola me batwango. Apesi makambo ezonga te. Bawe la gali bumwa ba na bango na bango moko. Tout ce pays ici bas karma ezalaka. Na répéter lisusu ke karma ezalaka. Tango bapesi yo lupangu to esika moko bo lukosa la malamu. Bandeko na nga ya Congo to na mboka musu te.
ngalo na boya kolobela bino babanda esite lelo na solana bino en tant que bande konanga to solana bien ndoko mo tuninga bi asendeni bateni te teni na ozela kaka sa grandeur na peso bote bisiko ça magambo bo comprendre magambo tango ya fait et oleka magambo toi binoti mbote mama mbote papa monani maman Kati babenganga mingi na bongola mère double situation na bino na ndenge na nzela o nzelo si to lembi yango papa na nzelo kalaté ba uti ko sala ngo kalaté amemi nane ba uti sa nzela oyo ezaki basako ba béton kutu biso ba lokola ti biso béton bo esili ebe ba soute mais karaboy nzela ebebi parce que ça bino te ko bwaka ba poubelle na bino na kati ya ba auto benga na munoko na biso lingala ba terrasse eza bato mosusu mpe babwaka yango bapoubele na terrasse me koto namona bapoubele na terrasse te biso poubele na biso ezalaka ta mosu neti biso bato koteka bo so tokombi tokangisi totumbi mais eza kaka esaleli ka basaleli prince so basalaki bien te esaleli basalaki bien te mpo so basalaki bien nge ezala osenga siko nini na bao bazolanda bon nga vraiment mpo na ngai makanisi yango ezalaka omoni prince Kasavu bona basala yango sira na nga na école primaire na 3e primaire na otanga na matonge prince wana baosala yango nga na osepela babenga bao basalaka prince wana basalela biso babongisela biso mpo nzela ebeba esute mpo wana ewumeli nga lelo combien na mbula boni maintenant j'ai 5 enfants wana zano na 4e primaire mais maintenant j'ai 5 enfants mama lobi ebele abibo benga bato oyo basalaka prince Kasavu à l'époque yo kutu kofongola kutu mbanga te polo bapo uti oyaka kala te uti oya oyebi Congo tala ja mama oyo 5 enfants alobi bobenga bato basalaka prince wana baya kosala musala oyo est-ce que esalaka soni te na tunisone esalaka bino te ya pasi na suka filme bokoselaka mwana maamarti moi maamarti osali kitoko te me bolia na ye apesi bino sani bolia me makambo osala na sani wana kitoko te vieux son excellence Dora n'esprit a bien comme esprit mabe n'esprit a bien pena comme esprit mabe mozo comme esprit mabe o beta mando vandi na yo face à moko toi ba kinwa te yaya ne la répondre ne lo mo bona beta lisolo mo boye bato bakola bien na vie et alors ba famille biso toyebi bazaka noble ba père na bango lokwa ba bemba saolona bo pemi malamu esika azali Sibé Zahir à l'époque biso tomati Sibé Zahir to voyager ba mboka mo na père nanga papa Tshisekedi wa Mulumba bisiko za pema na kimia père wana kola bien akoli sibana na kitoko fatia koli bourgeois fatia bandi kolata kosi banda lelote fatia bandi kolata cravate bandi kolia na mesa banda lelote banda bo mwana me bale vena moko boye baye bandi koloba n'importe quoi na esprit a bien est-ce que yo pouvoir ngo zwaka ondeni toloba te n'esprit a bien ngana yaya n'esprit a bien uzwa makambo ondeni uzwa makambo ondeni po banda koloba n'importe quoi n'importe comment to solo li to beta na mboka ndinga mboka na mboka nanu toloba na ndenge na biso pena ki yaya ya bayaya pena ya kisasa fatia bandi kolia na mesa lelo te banda tongo yebi kosimba fourchette tongo yoku tozala kutu te tango na loba ke bambaka sa bayongololo bamboka tie balevena il faut comprendre kaka quoi wana vena nga kinkeser mutayemba yango bayongololo ezanga te kinkeser mutayemba bana kisasa ba ministre baza pena ba kinwa ba congolais n'esprit bien bomeke mpe kosala na makambo ezosenga toaka na sel mboka biso Congo biso tozana na mboka muso okende te na okende Brazzaville na olala pongi me pongi ya kisasa te malgré que bandeko nanga bakulu na yeremo bako bouger mais ba pe important po ba bandeko nanga Congo eza ya biso nyonso na bao ba na idéologie pena ya industrie ya vrai tomeke mpe kotombola mboka oyo est-ce que yo obanda kolia na mesa na ajini ozi réponse ouais tu le cause ozi réponse comprendre magambango que Kosime za ita inayote ce Kosime za ita inayo moninga osomba te oninga la tamba moko saba congolais moto ya mayele pe ya kwanya ya linga kamboka na ye
Maître Maloua Bili totombeli yo longonia yo netete ya malili ya bakongole kasungaka ponaka te ernese mobimba tozali nsima na yo fondation Maloua espoir na kongole peple kongole boya tosima na maboko na fondation Maloua totonga mboka na biso Maître Maloua Bili bauti kolanda lolenge population ya koto bandeko bauti koloba est-ce que kosala esengo to pasi nayebi te bino mo mpe sa réponse tan botalaka na bapale na babiro clim awa lelo ya yo lobi ya moninga lelo ya yo lobi ya moninga bakulutu bayemba yango loi ya nature eza ndenge wana n'esprit ya bien balobi ke bolongola bachinois na kati ya course oyo maire moko auti opesa lobi ke non à l'époque soki kosenga ke bobenda bo éviter to bokendo kozwa entreprise oyo esalaka aveni Kasavubu wana à l'époque azali na 3e primaire allez-y comprendre mama 5 bana bana si bakoli ya trop apese mpe bakoko FM TV ekitisaki mpo epesela bino boyoka ndenge koto oyo bandeko ya koto bameke mpe koloba ezosala na pasi torepetaka yango tokitisaka bamikro toloba tolemba me boliaka bambongo yango me karma eyali nazo répéter lisusu ke karma ezalaka pona kosukisa baoyanga to bandaka toujours na mobos Bili Maloua force tranquille te vamba na mikolo babenga ye l'homme de 5 continents donc sangona ye panzani na 5 continents po opesa makambu po zwa makambu fo passage obligé parier bomona bandeko wenge musique BCBG po batonisa stade baleka parier bomoni pe mai kalamba ya pe parier yo muto prétendre kobetaka ba stade yo po ya peka pana ye ozwa makambu na yo. Je salue la présence ya Yemoko mon directeur général Hippolyte Nyembo bisikoza papa moko malamu yaya moko malamu calme omoni mayo yo ningana te kebana yango biso toboya makelele l'équipe technique mobimba na pesi bino mbote petit nanga moko le mutu spirit wazananga Santos le Bukabuya misapi pe sekaka leader sala musala kitoko lakisa ba image ba imboka Kongo bamona na bayini nanga na kosenga na bino bazala kazala pembeni yaka kitoko bino nde bo abeskalier nanga bo matsanga na banga bino tenga na bino mokaba na ceinture mokaba na mbati soki obeti bonga na beti bo so tenga mi bonga na tenga mi liboso ngana pena tete na tete mbunzu na mbunzu to kobeta masolo ngo na pesi famille Nyembo nyoso mbote bisika bazane Europe en tout cas musala kitoko na mon directeur général Hippolyte Nyembo musala zo sala zo monana vraiment bisika oyo tika kaoleka ka ba prêtre no ezalaka na pesi pena ba ini ya Kongo mbote bozala na biloko ndengwana mais boyeba ngo ke responsabilité facha pesi bino rande kita kalate to tuna bino ndengwana te bozaki bela kolanda biso na FM TV na emoko le descendant mbote mingi na merci mingi na équipe technique bao nyoso bazo simba masini réalisateur de temu ya batutu mbote tolo bate est-ce que na tuni tolo bate da fongola kae sa grandeur mes respect match silit bobiga magambango. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population.